Capage TV. Capage TV. À la funda bourgmestre. Tout le monde qui est négocié, il a battu, il a battu, Kambala, Bissoville, qui tient ma baie. Capage TV. Tout le monde avec ma violation chaque jour, il y a ma loi, j'ai été violé mon béco, à nommer sur la bourgmestre. Capage TV. Tu vois, celui qui s'est dit à hériter Moka, il y a Joseph Kabila qui dit à Beba au fond. Capage TV. Fachi Béton, ceci n'est pas lié à Achama Kamuno, surtout en application et Kende Liboso. Gratuité et songi ba botebe na Congo lelo. Ba bazaki na ba difficulté ko tangi sabana ko sabana ba classe bana ba ko tanga siko na kimia. Capage TV. Mais ce qui nous manquait, ce qui manquait aussi à Joseph Kabila, c'était plus la volonté politique et non de l'argent. Parce que Azaki n'a bon. Yasika eye. Yasika eye. Bilokos, Valentin de Vala Electro. Eye na biloko mundele ya sali. Ya original Toboy bibeba beba. Ba lecteur DVD, ba ventilateur, ba vidéo projecteur, unité centrale, ba baffle, ba radio, ba fusible, ba foreuse, ba chargeur pour ordinateur, ba trépied, nyonso koluka, solution ezwami, et pas ya Valentin de Vala. Ezwami na mai ya Kalamu, avenue Victoire, numéro 61. Pour tout contact, 090 48 38 472. Bonjour et bienvenue na Capage TV. Bambo te belé na bino nyonso abonné na biso. Nazala toujours fier na bino ngai Rosie Buchi. Na linga bino makasi na attention bo pesa Yolanda biso yolanda chaîne na bino parce que awa to mela bino nyonso. To la bino tout obolingara nyonso za rapport na plaisir na bino pour sa bino plaisir. Lelo to la politique ozo s'est passé dans mboka na biso politique na biso. Awa nazala deux analystes na gauche na nazala monsieur Denis. Et à ma droite, nous avons monsieur Gulit. Bangonde to solana bango lelo makambo etali mbongo oyo ba pesa ki Banque mondiale et pesa ki pona mboka na biso et puis to lobela lisusu gratuité ya enseignement primaire et puis to lobela lisusu participation des chefs de l'État dans conseil et dans conseil de sécurité na États-Unis. Bonjour monsieur Denis. Bonjour maman journaliste. Maman journaliste Rosie na pesi mbote na ba andinyo so ya Capage TV. Tout va vraiment na esengo ya ko participer na émission na bino elongo na bino na bande kono so Congo o ba Holanda biso bisika bazali to pesi bango mbote. Merci. Bonjour monsieur Gulit. Bonjour maman journaliste et bonjour na balandinyo so ya Capage TV et émission. Nous pensons que l'analyse na biso est codifiée certains et tout ça m'appelle bakuba limbisa biso. Toi la démocratie. Toza na démocratie quand de mon pas lobaki. Toza na démocratie na mboka na biso. Bon to banana na lisolo ezali ya gratuité ya enseignement primaire na mboka na biso parce que na école mo quelque part awa na auto mona ba élèves ba sala qui marche. C'est comme si maramanzo simbate ba enseignant vraiment depuis ba ka makambo wana ba gratuité wana enseignement da sous bien té. To kota to ana Capage TV le quoi to landela nyonso to landia to kita to ça ba descente na ba école et tout to so la peine ba élève to so la biso nyonso to eba vraiment qu'est-ce qui se passe. Bon pour la gratuité en école primaire monsieur Denis na ebito ko pisa biso to zo sa analyse to solo la ngo to eba to lobela ngo po ba tout ba le courant biso nyonso to eba. Merci maman Rosie. Omoni makambotali gratuité enseignement primaire. Premièrement, eza makomi bakoma na kata constitution biso que non enseignement esengeli vala ya ofeli.
kasi bande ko na biso ba dirigeant ki mboka pendant 18 ans bango moko ba chei ba sali mibeko na bango ba chango na kati ya bongo to ko benga buku ya mibeko ekamba mboka mobimba na sima nango na suka nango ba tikala ata mokolo moko appliquer yango te kasi mwana mboka oya ye fachi ba ko benga ka beton tango yiso bisika nyonso aye na oya ye ba idéologie pe ba stratégie kaka ndenge papa loba na bango na ye ke note le peuple d'abord esengeli liboso au sala yambo pour sa population congolaise aye commettre gratuité enseignement primaire en application oyo boko yoka ba nungu bisika binso bato ba ko lela ba miso ba ko sepela so totali bien na ka gratuité enseignement primaire wana okomona a été ebelé à ba congolais bazaki ko zalo côté bazaka ko sepela mingi ya enseignant et ali kaka moi bato muke ya moi quelques écoles bazo réclamer oh non babomi bango il fallait que baboti bako ba kana ko futa ka bambongo. Pourquoi balo babongo? Parce que ba futa bango sous bien té depuis bâti enseignement comme gratuit ba futa ma sous bien té. Au monde na makambo etali gratuité enseignement d'abord ba avantage ça tellement mingi. Ba komi na même diapason na bato ba ko benga ka ba fonctionnaire à l'état. Fonctionnaire à l'état soka kufi ba pesa ke moi de compte final na azakana mo ba avantage belé na o ba seli bango bien que ba tili bango $245 chaque fin du mois ezaka quand même belé et ko banda ko mata progressivement ndenge mo konza mboka alakaki na bato no surtout na kati ya Congo to senga na bango bazala kimia ba mitungisa te mbongo wana e ko banda ko mata batika ko mitungisa. Merci beaucoup, M. Denis. M. Gilis, pour la participation des animateurs qui sont mboka pour la gratuité en enseignement primaire. Tu sais, Eza moi pas si quand vous raisonner plus, yo sans penser na moninga. Koyo analyse ya ndeko na ngambo, invité na yo ko la ki sa la pole et que ils pensent souvent à eux sans se remettre, soit ça se mettre en cause na o ko la baninga. Likamba gratuito mama ko bête ko tout sa biso mabaku pamba. Pourquoi? Parce que les locaux bacheli biso sans qu'on préparer en préalable. Au moment où le pote va gouverner, c'est prévoir, mais il s'est fait que oh yobiso to ko vivre mon colonie sans vision. Tu arrives là, tu improvises. Na ko répéter toujours peu ko tikala ko lo baraka ndeko Tshisekedi dit à imposer des gratuités imposer. Peut-être au ko baté na retomber à nini ya table ronde oyo sangisaka ba syndicat même ba bandeko ba autant ministère bleu ebelé bakataka na beaucoup c'est que l'état congolais peut mettre gratuité sur le plan national il y a ko senga 2,9 millions et 2,9 milliards pardon et natawana toyebaka déjà que tozaka na mbongo te toyebaka déjà que elaka biso pasi pona ko bimisa mbongo wana na libenga l'état ko pesa ba ko futa ba bandeko bazaka na secteur wana et le chef aussi pardon était informé qu'il allait passer. Mais ndeko RAK Namboka Bapaya laki que cette année il y aura gratuité et ça dit que nous kotaki moi mingi na presse boche bino bata presse boche pression azaki na choité atali que non maloba mokonze qui n'est pas été tigala kokisango kaka le toy na gratuité enseignement oyo ils opposé ba problème et ils ont la répercussion et belé surtout na formation ya bana biso gratuité to ko betela tolo lelo ezaki non analysé au départ. Pourquoi je dis ça? Parce que comme on est long que na ba ville belé na ingomba ya République démocratique du Congo ba grève ali na Kolwezi ba na kutu ba marché na bakaye na Lubumbashi n'en parle même pas ici à Kinshasa c'est presque tous les jours ba nego ba cité Moamba il y a Boboto il y a Bosangani ainsi ben école belé même ici côté na biche ici quand la va na Tchad awa ben école belé grève. Pourquoi? Parce que frais à fonctionnement réalité, il faut dire la vérité. Frais à fonctionnement, il y a qui va bon $50 par école. Il y a une école le quoi boboto $50 frais à fonctionnement et ici là peut-être dans mon colomoko. 2. Bambon va couper ça il y a transport et moi je me pose la question bah tu vas coter une table ronde. Comment se fait-il pour ça barème salarial sans que ça la étude il y a lieu je peux dire étude il y a chaque école c'est peut-être anormal on paye ça $40 la professeur Wazovanda namunga fula attends ça la bobo tu payes $40 le mois et le professeur Wazovanda peine à Gombe attends ça la bobo tu payes $40 le mois donc si le plan salarial sur le plan barème salarial il y a toi dans un problème yamakasi ça c'est de 1 de 2 je crois que je vais chuter par là parce qu'il y a une question à moi belé de 2 gratuité enseignement dans le banc déjà la débit qui courant biso et poser sur un problème ébélé. Les lots moni grève aller un peu partout et le chef ne sait plus quoi faire. Tromi ko c'est rabattre les bandas. Tromi ko ta bande ko li banda ba ko sunga biso. Or, ils a que loko to ko préparer yango même ko chango à l'exercice l'année prochaine, soit la place ya ko cha
école de base, parce que c'est ça, loi Oyoyaki. Hormis constitution, il y a une loi là qui parle de l'école enseignement de base. Or, quand on parle d'enseignement de base, on voit aussi l'école secondaire. Donc, peut-être que Molo, mettre année au-dessus primaire, tu vois même première dans la deuxième, comme ça année prochaine, Molo jusqu'à ce que tu aies comme la deuxième CE. Malheureusement, il y a la zone d'imposition, il y a Mokonzambo qui a imposé les lots, tu as la conséquence de vivre. Bon, on comprend bien, c'est comme si on est pour la gratuité à enseignement primaire. Pour tout bien aider les parents, tout le monde de la rue, comme est belé, surtout dans la ville provinciale à Kinshasa, chez Guinée, est belé. Pourquoi? Parce que manque de moyens et pas de parents pour la bana batanga. Donc, président Félix a sali ma bête, n'engataki bon pour aider la msusu, chez Guéwa, tout le monde a bana banzéana, balabala. Bana miki ba mineur même ba teka ba mai ba tout ya wana ba sala bon pour que bana tout ba kota classe batanga mais on a lundi bien donc aussi on s'expliquer c'est comme si yo vraiment au CP on a idée en côté à président. L'idée, je l'ai toujours dit, l'idée a été bonne. Tu vois, celui qui s'est dit a hérité Moka, il y a Joseph Kabila qui dit a Beba au fond. C'est-à-dire Nakati na yembo qui dit a pourri. En tant que chef de l'État, bandana ko tira base solide. C'est-à-dire na tongi et loko. Comme ça, à partir de loko na tongi ko aider ngai na tonganda ko malé mais jusqu'à ce que était les mafuma mal. Mais anya tongana mi tout. Ba na éducation non, c'est ça la base. Ngalo to aller juste na débat moko. Ko tonga mutu ezo senga fo formation za les malamu. Ko tonga mutu ezo senga fo mutu atanga la condition malamu. Bobeta batu journaliste pour que quitter la beko tu vas voir que il y a d'autres classes où moi je vis de classes au bas la base na plus ou moins 120. C'est anormal. Je viens d'être là à Kenge, à Kikwit, c'est des suites Massimanimba, mais c'est lamentable. Tu vas voir des classes où il y a plus de 50 élèves. C'est lamentable. Tu penses que moi, déjà, c'est que nous oublions au Congo, oui, il y a des gens au Batanga raté belé, mais même au Bazotanga, la formation, ils ont qualité. C'est ce que nous, c'est-à-dire, les locaux gratuité, il faut viser aussi la formation. Gratuité, oui, mais avec quel genre de formation? Or, pour formation, il faut, là, c'est une évidence, il faut professeur à foutre malamu, il faut moi la tangava la banque toko, il faut babilo que belé. Or, elle a été gratuité lelo et que ça des classes est commis na ba les na kati et que enseignant ba de foutre ma bien et que tout qui des grèves à grève que ba toko ko sutuka lobby avoir aussi des bons un plus grand nombre de diplômés mais aux formations ils en a assez. C'est ça, c'est que le biseau toujours craindre. L'année prochaine, tu as molo. Kochango siko, non, c'est pélaté pour l'année. Il y a des gens, bana, balekio, baotanga. Sur l'école les a gratuites. Ngapé dans la charge. Mais la zone des formations, à bana wanake. Lobby, le quoi, l'autre, il a licencié, gradué. Mon zomo n'a que tu à défendre, oh, il y a eu Azoko Kate. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la formation. Quel ballon il peut te retomber les locaux karamoko. C'est-à-dire, tu si diplômé et belé. Tu si à 6e, à 6e primaire. Il y a 8e, voilà. 8e, bimi mais la mutu boyelo ko ezate pourquoi parce que au fond avec une formation malamuté donc c'est dans ce sens là de tozo critiquer les ango et surtout na kao tozali c'est un peu difficile tozo ngilo après to ina koto na gauche na ngai mais c'est dini ko ko bakisa malobanya son de quoi tukolo bon na mainde ko akoloba vraiment et ça la participer mon akoloba que non chef de l'état a imposé gratuité même pas gratuité exista banda kala je vous depuis to banda constitution na biso mboka gratuité exista batikala ko mettre en application te koloba ndenge ndeko koloba ke no to ko vela tango iso to vela ami préparer to lingi ndenge wana te Fachi Béton souci nezali kaka acha makamuno surtout en application et kende liboso gratuité et songi ba botebe na Congo lelo ba bazaki na ba difficulté ko tangisa bana ko tsa bana ba classe bana ba ko tanga siko na kimia. Et ça c'est que non moi minorité à batumoko ba leli ba réclamer pour neloko pour bando komisango partout même pas to landa vision mokonzamboka et zali penza eloko moko ya motu ya makasi na ibete balobaka na français bongo le début a toujours été difficile malembe mokonzamboka a ko régulariser kawana lelo auti koza kuna libanda moi le maso le maire tota ko beta abui et kotika ka nini injecter on a 4 milliards ya enseignement primaire au bana ba kotanga ofele tout ça quand même bato to lingamboka oyo to ba makampa par sentiment te po ki e pa ibisika nyonso mboka oyo ezali mokonzamboka ye moko te ezali pona ba congolais nyonso tout lelo bénéfice ya bana biso
biso eza biso nyonso tout koloba ete qualité ya classe ko za malamu tete eza vraiment makambo moko boye ya kolandaka te bisika nyonso moto nyonso tango akopesa mwana cours akotangisa kala olenga za akotangisa kala gratuité ko za qualité ya bien pe okoma makasi lisusu koleka to pesa bango chance ba continuer mboka oyo ke liboso koleka olobi ni solo abano ba shege na nzela par-ci par-là lelo quand même soko tali mwa malamu ba union so bazana mwa vision ya kimia kitoko mingi ba koti ba kelasi ba kotanga kelasi makama bana balabala esili quand même diminuer sur 100% ba enfant de rina kincha soko tali bien na ko kumisa te mais kasi to ko mona mwa mingi penza mwa 30% déjà ba commence en conscience ya ko kota kelasi il faut que ça ete ba mbule ko ya na nzela to sinon ba enfant de riba ba sute bango no so ba kozongela mingi penza vela ya kelasi e ko za kimia makasi na. Merci. Mais pourquoi ce qu'on koloba que formation et aux ala ya bien te on a ce qu'on faute to rejeter en haut et pas ya enseignant parce que baza mal payé yangwana moyen ba payer ça bana une bonne éducation et zate ou comment et ça ce par rapport à quoi wana motuna botuna ndeko guide po enda lobi ke formation ko za malamu te kasi po nanga formation e ko za kitoko penza e yalika ka mikakatano ya début ndenge basoya na mokoza mboka ba ko za ba futa bango je crois na fin du mois oboui na promesse mokoza mboka ba nous mbongo na bango na fin ya octobre aboui ba ko za mbongo na bango na kimia pe na esengo ba wasa juste ba recensement ti lelo ba école eza mwa misika ba yeba ba nani bazo s'affilier na kata gratuité motono so aza le maire na kimia okoki ko za la tene ko aleta ka soza mécanifier tout ça na matriculité et sengeli ba bandana na moment na ko zo bango ba mécaniser bango yango boko mona banduka ba école moi mingi oye ko ela par-ci par là bana ba wasa ba marche bana bazana raison ko ça marche pour ete bandeko wana c'est comme si bazo to sa mibeko mboka te et sengeli e bansene sengeli ba to sa penza mibeko ya mboka oyo komami na lokasa wana to ko bengaka lokasa constitution yango ne kambaka mboka moto moko ta za kalikola mobeko bakita basala mosala na bango na kimia bakozala bango lifuti eko bando matanda mundambu na vision ya mokonzi mboka. Merci beaucoup. Monsieur Guletsuko, pourquoi enseignant wana ote koloba a que bana baza ba ko tanga na bango fele ba koti classe ba tangi ba silisi ba du ba diplôme et tout mais à la fin tout le monde a que to zana ba diplôme belé ba licencié ba gradué o eza que ba na formation malamu te ba tangi na bango fele mais formation malamu eza te ce que le bon par rapport à quoi eza parce que ba enseignant ba mal payé ba négliger ba zo négliger makambo ya mokonzi nenga loba que bana école primaire est gratuit donc bazo négliger yango formation ba négoza malam te le ba qui on parle pas eza pas si quand on parle des choses de la République toujours un sentiment appelé Fachi Béton, Fachi quoi. Sérieux, c'est vraiment vraiment sentiment. Quand j'ai dit que le chef de l'État imposé, pourquoi non Fachi Béton? Non, c'est lui, moi je ne sais pas. C'est ça, on a envie d'un sentiment quoi, c'est-à-dire moi, sentiment, ni moi boyer on a plateau les a vraiment qui est au côté. Quand on dit que quand je l'ai dit au début que Fachi le chef de l'État a imposé décision parce que j'ai à discuter avec beaucoup de syndicats et beaucoup de syndicalistes, même dans la table ronde à la sortie, tout le monde, la majorité qui persuadé que tous les Alambons a noté pour financer l'enseignement et la gratuit. Mais il s'est fait que le chef de l'État, du fait qu'il a annoncé que Libanda, car on a rythme il a annoncé soit pas Bapaya, a annoncé ici, a comment il contre il y a Kosa là, pourquoi? Parce que à boy malobanayo qui s'amasoni. Les lots là ba répercussion auto ko vivre. Et c'est un gars pas quand on dit moi groupe moi batamike non, des fois il faut enseignant au azoya kotangisa yé pas la libotana moi nga za patron ya Asbel tout ça la musa to kitati na terrain to solana ba papa wana bazana ba famille comment n'habiter yazala a quoi expliquer nga yango muto toucher $900 na école moko boika ya nini ya école catholique au long de $900 au PC salaire il y a $245 mais papa nazo foutre la ndak o da yé moko foutre à $300 papa là Azal a besoin, ainsi de suite. Parce que quand on parle de la gratuité, on voit aussi de l'argent. Gratuité, c'est les cadeaux à féliciter. Oui, c'est dans la Constitution. La Constitution est imposée la gratuité enseignement de base. Il y a un enseignement primaire. Et il y a une loi, son nom m'échappe un peu, mais il continuer les avis loi portant sur cette organisation, il y a enseignement, et lobby qu'il faut enseignement de base. C'est-à-dire, il y en a première, 8e.
Mais ce qui nous manquait, aussi à Joseph Kabila, c'était plus la volonté politique et non de l'argent. Parce que Azaki Nambongo. D'ailleurs, Matata venait, il y a minimiser. Matata, Azaki conférence, moi minimiser. Non, gratuité, bandi, les lots, gratuité, d'abord, bandaki, d'abord, bachet, d'abord, bazaki, il y a quelques nini pour que Félix aille à Tchango, en exergue. Pour dire que Zaki est cadeau à chef de l'État, mais ça, oh, il constitue à Sengi à Sala. Mais pour qu'à Sala, il faut savoir la moyen au Sala. C'est que beaucoup de gens ne comprennent pas. C'est Félix fait dans la moyen au Sala. Tobo, il y a quel élo. Toujours les latoiries là-bas, il y a Nzela. Tout le monde a coûté les enfants de la rue. Chabiso, tu as combien tu as un diplôme, mais tu es incapable, il y a un diplôme, tu as un service à l'État. Pourquoi? Parce que nous sommes incapables, il y a prouvé que tu as licencié, tu as gradué. C'est ça, c'est que nous ne voulons pas, il y a lobby. Le lobby, il y a que, la bataille est offlée, mais, Pesi Koutounde, c'est-à-dire, Koulou dans notre parenthèse, c'est juste un exemple. Aujourd'hui, Koulou n'a pas été tangate, ou y a Pesi uniforme, Bibi soit tangate. Tu vois un peu ma répercussion là. Dès lors que tu as évité, tout le monde a le sentiment des locaux. Il ne faut pas minimiser un rang des enseignants, dire que voilà, bango, non. Même enseignant, Azan a droit à vivre, Azan a droit à l'être. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ce qu'il faut faire, nous sommes devant un fait accompli. C'est ça le mal du Congo, c'est ça le mal de la République d'Angaï. Là, au moment où nous sommes déjà un fait accompli, le chef d'État là, c'est déjà mort. Ce que moi je pense, c'est qu'il faut aller trouver de l'argent ailleurs. Là, réellement, il faut aller trouver de l'argent ailleurs. Pourquoi? Parce que nous avons informé sur une décroissance habité que l'État congolais, à notre aussi, ça, toi qui c'était prévu de mobiliser la budget au travail, il y a 5,9 milliards. Et le gouvernement Yachibala, de janvier à septembre, a mobilisé à 2,4 milliards. Donc 45%, il y a beaucoup fait mobiliser. Donc, nous avons 8 mois mobilisé 45%. Bon, bah, côté, dans 3 mois, et dans 4 mois, il y a beaucoup fait mobiliser 55%. Donc, l'icolo, il y a beaucoup au gouvernement qui t'a ébélé à mobiliser. L'élo, nous avons des problèmes. Beaucoup déjà, nous avons une prévision budgétaire. Il y a une proposition budgétaire par 2 il y a 7 milliards pour l'année prochaine. Probablement l'État est incapable. Soit il n'a pas problème pour que Amema, gratuité Sinasuka, aussi l'année prochaine. Mais ce qu'il faut faire, il faut aller trouver de l'argent ailleurs. C'est ça, la mauvaise vision, un mauvais départ. Peut-être les gens au début, au Bazaki, n'a programme précité pour Kebaka Mbamboka. Car c'est là le tien. Trouvons de l'argent ailleurs. Allons emprunter. Tout financer. Mais ceux qui doivent financer, tu vas rappeler que non, Mouto a des familles dans la vie, et ça, Mouto a besoin de sa cassime. Et en tout cas, des fois, tu as un bon intérêt, au moins, pour mobiliser, bon, mais pour que vous changiez l'État, non, il faut foutre un sous-bagnon. Donc voilà un peu ce que le mec en question ne comprend pas. Il est resté dans le système qui déjà le Fatih Béton. Non, aider Félix, c'est aussi lui dire que, monsieur, chef de l'État, c'est ça, aider le pays. Aider le pays ne veut pas dire tout ce qui est ça là. Il y a un débat Kabila, Kabila. Nous allons applaudir. Kabila qui Katariba, Tony Pomo Koto, ils applaudissent. Kabila pour Katariba la passer, ils applaudissent. Non, il faut dire au chef au Salimabe, c'est ça Kotongamboka. Kotongamboka est au qui déjà le liste parce que nous sommes des jeunes, nous avons une idéologie, nous avons un idéal à défendre. Aller chercher l'argent ailleurs quand on solo ba to côté pena le solo ya mbongo oyo banque mondiale et pesa qui pour na mboka na biso dans un nom de konanga Denis Koto Fatih Béton. On expliquer biso. On comprend donc on calé. Pourquoi Fatih Béton? Maman, on y va kitoko, Olga Kabelo. Eh maman, Kabelo a kitoko, Olga Kabelo. Partout vos alliés. Ah, toi on est dans le système il y a internet. Tala, ah toi on a poto hein. Mboka qualité. Ah, munela contrôle. Kabila mabe et le à la frontière. Et qui te l'aéroport. Voici. Ça de Gaulle. Et Mboka Mamout. Yamoto lobby. Olga Kabelo. Kabelo ya original. Il y a solo. Il y a Milai. Il y a ma mère boss. Na talo malamu. Sokyo lingi. Quand il y a l'internet. Partout Zali, commandez Kabelo na yo, ya Olga Kabelo, tala numéro, et comment miana. Benga, batindeli yo, ufuti mbongo na yo, to, ufuti mbongo na yo, batindeli yo, kitoko. Kabelo a kitoko. Olga Kabelo. Oye, c'est la Kardashian, Olga Kabelo. Oye, Beyoncé a Chaka, Olga Kabelo. Shakira. Kaka Olga. Shakira. Eza kombo bilenge
peuple congolais bapesa moko et yali kombo oyo ba jeune congolais bazo exprimer sentiment na bango pa lo lenge akosala mosala na ye ba ko sepela na moko zamboka na bango makambo akoloba akokokisa yango penza na kimia alobi boye omoni ekokisa mi donc ba ko benge beton pour place beton ezalaka atoyena mundu atoyena libende ekotaka te donc aza beton na ba décision na ye na kozonga mwa muke na oyo etali likambo ya gratuité enseignement ndeko gita alobi bien alobi gratuité enseignement et ko sunga ba na biso te baza ba homme capable lobi ko défendre mboka après ces exemple mingi o batanga na ba université est-ce que ezaki pe gratuité kuna ba futa ba falanga na bango ba minerval kasi baza capable te pona nini pona ni baza capable te yango na ko lobake que là si moto na moto atanga ka na niveau il faut ça makasi oyeba mono ke na ke là si pona ko ça ba aventure atanga kate akotika la ka ndingwana mais ceux qui moto ke là si na ba ambition et ça gratuit afuta falanga tote yeba ete ako maîtriser kaka eloko moko yango na ko tuna moto ne pas ndeko bana nyo surtout aliya lui batanga na ba université ba bimi lelo bazana maele te ba ko défendre ba capacité intellectuelle na bango te zaki pe gratuité. Hein? Bon, question tu vois, quand on parle de choses de la République, il faut le sentiment. Si tu as sentiment, tu n'arriveras pas à mieux réfléchir. Il faut que les bosso. Na répéter les sous, on appelle ça qui exemple. Dès qu'on joue à de l'émission, tu vas voir. Nabi, les lots les lakaké, les ali na bandeko oyo, to bimi na université, mais tout ça incapable de défendre le diplôme na biso. Pourquoi? C'est parce que tout ça déjà là nous, il y a deux soit. C'est la formation qui n'est pas bonne, parce que la formation est donnée par les enseignants, soit c'est nous, nous avons assimiler ce que les professeurs ont fait. Mais la gratuité, non seulement que la formation qui a été déjà mauvaise et comme elle est sous pire, pourquoi? Parce que les enseignants, nous avons dit que 900-800 $. Au Kitisi, il y a 245 $. Dès lors que Yemoko a Futaranda, il y a 300-400 $. Président Yemoko assuré Niniwana. Yamona assurer c'est bien, assurer c'est mieux. C'est la concrétisation qui pose problème. C'est la concrétisation. Raison pour laquelle, moi, même les gens qui sont tout autour du chef de l'État, il y a des choses au sommet de l'État que tu dois. Parce que nous répétons toujours, moi, je ne condamne pas le président de la République. Si je le fais aujourd'hui, c'est parce que Allah Kakide a hérité Mboka Oyo, entre autres, et ça qui derrière Kokufa. Moi, à sa place, moi, à sa place, je vais mettre gratuité cette année parce qu'il y a des répercussions. Maman, c'est démêler la chaîne à télé avec des calculs. Je peux. Na côté au Pessingaton, je t'amène de calcul. Dans la Kissa Batouke, c'est difficile cette année qu'on a enseignement en vigueur. Et qu'on a la passe. Soit, soit il faut aller mollo, qu'on soit première, deuxième, et puis l'année prochaine. Parce que il y a un problème ébélé. Vous voyez l'enseignement. Il y a un santé. Il faut te lire. Il faut te lire. Félix a beaucoup de problèmes. Aujourd'hui, salaire, il y a des militaires qui ont la cabaret qui mandé aussi là. Bon, qui mandé aussi là, quand on a sorti bon, on a bimisa, on a terre au quarantaine pour foutre ba militaire voilà. Les combats beaucoup de problèmes. Là, par exemple, moi, bouquet calcul simplement. Calcul très simple. Les institutions de la République, c'est-à-dire les parlements, ni la présidence, la primature, les assemblées, tout ça. Baron Boko, Babazo, l'État plus de 1,72 milliard. 1,72 milliard par an. Si on a un budget de 7 milliards, on a 2,9 milliards pour la gratuité d'enseignement. On a 1,72 milliard pour la train de vie, il y a des institutions Mboka. On a plus de 80 millions d'habitants. Il y a que 1 million et quelque chose comme ça, des bazar engagé dans la service public. Oh, l'État a déboursé un peu plus de 1 milliard, quelque chose là pour le payer. On a additionné au plan le ministère, il y a environnement. Bah ça biso plan agricole pardon pour que ça biso na nini na la collier ma puis malnutrition bien sûr. Bah ça biso plan morona qui coûte par mois 757 millions. Par mois oui et par an pardon 757 millions. Quand tu additionnes ça avec un budget de 7 milliards tu vois que nous serons dans l'incapacité. Or, ce qui te met au Molo Félix avec son gouvernement bien sûr allait cette année
côté Nelly a recoupé ma fonds et l'année prochaine lancer la gratuité. Mais non, là, je le rappelle, nous sommes devant un fait accompli. C'est ça le mal du Congo, mon pays. Tu auras toujours devant le fait accompli. Nous sommes devant le fait non, la gratuité. Au chef d'État, à la SAC, à Gozo, Gassou, Simaté, pour que ça les sonne ainsi que son gouvernement, ainsi que son parti, ainsi que tout de suite. Donc, il faut trouver de l'argent partout. Raison pour laquelle le monde a s'est démêlé. Moi, les bandas, Bokao, Boyo, pourquoi? Parce que moi, on a 4 et écoute, tu vas voir, revenons ici dans 2-3 mois, tu vas voir que tu as des femmes libanda et vous avez des répercussions lobby lango. Merci beaucoup. Nous avons eu des Lilobano suka 1 minute. On attend vraiment bien. Pour la monnaie, donc tension est ma casse vraiment côté na côté invité. Moi Lilobasuka non. Lilobasuka na kolobaka que ça été na ko inviter ba congolais nyonso tout. Ba soutenir mo convient boka. Batika biyoka yoka bisika nyonso ba ko yoka ka hôtel gratuité enseignement et ko simba te yoke liboso te mo convient boka alaki akosala yango. Donc moi déjà bilembo et ko sala ma déjà ekoya déjà malembe ba ino sotoloba ki na ibandona ete baza mwa groupe batumuke e ali ya solo et bela ba congolais sokota yo na Kinshasa ba bilemba ba grève ndeto grève mokote e ba marche grève mokote na marche personne e ali soko moni kongo mbela moke sali marche on le bikeno etete moko zamboka a échoué mais comme les moi groupe moko moke ba retrouver ba ngo solution bobele suka nango ba kosani ba kosuka kaka na kondima o e ali gratuité ba kosala vraiment bien pour soutenir vision chef de l'état. OK, merci beaucoup monsieur Denis habito continuer tout à non vision mon konzamboka ya fachi béton to ke na bon et puis ba trouver les une solution. Bato wana mikim ki ba groupe wana mikim ki ba trouver une solution. Nazo pas me réguler le bana suka. Bon, il y a ce que ça aujourd'hui ça rend déco que bah si m'avant venir sur un plateau de télé prend le terre qui au s'est ressourcé. Le mal est que tu viens avec des incantations fatigue béton fatigue quoi quand on parle des choses de la République, il faut être vraiment sérieux. Aujourd'hui au Tchèque quoi mais ça et puis tu réfléchis sur ça. Na osenga kala bandeko gratuité en cinéma to kota la ndenge ko kende biso to aller ko kolobate wana kati ngala li moto opposition je ne partage pas la vision politique que bato bali na majorité lelo donc c'est à eux de prouver aux Congolais que bali capable ya ko ça là que ba besoin ba Congolais ala et tonda ba Congolais ba tonda ba lia malam balata malam batanga malam balala malam ainsi de suite mais c'est que je peux lancer comme message na bandeko ba kambaka mboka ba balanda biso to ali na ba problème ba ko sala biso nzela biso a Tchad to ko lela quand le Tchad tant on le Tchad ba tumso ba quand c'est Tchad ouais donc faut préciser bien la commune préciser les bango la commune à Mongafula mais la quartier plateau 1. Donc, tu vois, là, moi, les vraiment bébé, tu lela, tant il y a beaucoup mis béton, fallait lucano, la bien, la mukonzo aye, mukonza mboka. Mokonzi na biso mais atika obeta ba béton tout ça là béton pe ya otila biso nzela ah oui ça vraiment malamu pe c'est repos na bana ya koto et puis na bana ya Kinshasa et lancer un petit message je pense que dans peu de temps moi là bande kolanga to ko lancer campagne moko je pense que ça là vraiment ma kélé na vie province ya Kinshasa titre la moi kozala soit combat campagne kozala funda bourgmestre to moli kende ko chantier na batu na ba ko kambala biso ville ya Kinshasa mabe et c'est tout oui na biso ba c'est na biso campagne là o ba ko kanga au boîte mais lobby la bête tout la lemba maman 14h musique à l'icolo na habité beaucoup mestre aller mais c'est que là vous continuez gentil sur baba aux Zélandines to relancer campagne funda beaucoup mestre to tambola la commune tout on va acquiser tous ces beaucoup mestre o ayibika yibaki et loko l'état ayibika teka ki le capable l'état to reconnaître la instance ya république ba kodio ba kambaka ba bakaba konzo bakamba boka bango ne bazwa bakamba la maboko po biso to lembi avec ces beaucoup mestre nommé to lembi avec ba violation chaque jour il y a la loi j'ai dit à violer mon beko a nommer biso beaucoup mestre
baotunanga ba diaspora baotunanga Cynthia Kapashi place nini ya kolala ya bien ezali na ko découvrir place ya bien makasi na Mombele Steve Loge pour na bana kin bana partout monde entier botunanga tunanga botindaka tindanga na lukela bino ba place efanda place moko ya discrétion soko komika na 12e rue Okoti vers Prince Ozoke na Mombele avenue Lumumba numéro 6 Steve Loge place ya université wana bato bakende ti yolo Steve Loge eza wana masora banka. Steve Loge na ko découvrir na Mombele place bien pour na ba diaspora ba tuto ba na place kimia Steve Loge mona mboka nda sa libiso to lingite o mundele o manite mona mboka asa libiso place bien pour na ba tuto ba na place bien discrétion oye na séjour na ko lia bien moi boîte eza moi bistrot ezali Loge bar ezali nyos ezali Steve Loge nenge pe na ba diaspora ba lingara diaspora raté en Afrique peut pas yaka au moins séjour au moins nini na otima Lubumbashi na oti Brazza na oti boye bo contacter ka Steve Loge réservation ezawana bato tout balinga revendre place à bien Steve Loge. On n'a pas de conseils communaux, bah au bazar là-bas qu'on sait le côté mosaka côté Kamapangu. Donc beaucoup de choses bah ben on joue à la sommet à l'état et zo qui t'a moqué t'as bisonné toza ko souffrir. On peut si bambote na yo. Bon mbote na ba nyonso ya Congo. Ba Congolo ba lingara mboka na bango oyo totika kokumisa bikumisa kumisa meto ya to réfléchir pour la République mbote na ba nyonso ba ko penser que mboka ekokende liboso mbote na ba nyonso bazali ko bundela idéal ya vérité o bazali ba lingito longo la corruption na mboka o ba lingito longo la boyibi na mboka ya ko yibaka ba mbongo l'état 15 millions ti lelo ko mona te soki ali wapi mbote na ba nyonso ba bundaka butu moi na beaucoup c'est vraiment la ndengolanga la prison pour la procès la poto procès de merde procès de la honte ndengolanga Mike Mukeba mon vieux je pense que dans peu de temps ba juge auto continuer comme ça la confiance ba okate alikambo na bo solo pe de ka retrouver libota na epi biso ba de quoi ya combat bote lisusu na ba ndegolos ya komi ya Mongafula ba ndegolos ya komi ya Makala nzaba bate la biso mais conseil gratuit ceux qui te kolobela makambo ya Congo il faut que le cas dépassionner débat totika koya biloko yo songa boka et avancer. On a sabuli ka contacter biso pour parler du bien du Congo, pas pour inciter ou pour menacer. Mais on a voulu que tu partager avec biso la 089 97 47 439. Ils appellent numéro WhatsApp. Au combat. Tu pas liga partager la campagne de Zoya moderne. On les a funda beaucoup mestre. On peut comme le numéro voilà. On la satisfait. Ok, merci beaucoup monsieur Denis. Bah, quelques salutations à yo et puis bandeko na bazotala. Oui, on lance message. Il y a mon appel sa salutation na ko bandeko ete baloba ki ete justice et ça la musala na yango lisolo 15 millions a toyeli yango te. A toyeli nde lisolo beaucoup plus ya gratuité enseignement primaire. To longola kamaka mosusu o mokonzambo ka sala baki to tikela yango bansuzi basala musala na bango. To tika bango basala musala na bango. To tika bansuzi basala musala na bango ndeko tika ndeko tika to tikela bansuzi basala musala na bango ndeko. To tikela bansuzi ndeko. Nakati le côté mokonza mboka bazuzi PG akomeli biso bito kanga mondoko bouche to vandi kimia mokonza mboka komi yemo kuna bio non akati likambo ezaki détournement te ezaki rétro commission mokonza mboka lobi bongo stimuler pe biso to lobati to ba non mokonzi peut-être obeta maki libaku place wana biso pe na ndenge na biso tozomona ke yayi détournement mais là c'est au juge de trancher mal à trancher le côté na la cheka des pression ba juge likambo 15 millions ti lelo to ko mona ni makolo ni maboko to ko zia bareto to qui peut basé sur yango te to qui basé sur yango bandeko ba ko sala mosala na bango na kimia to ko yoka verdict na ngona suka o boko yoka ka bipai nyonso ba ko lobaka 15 millions yali makamba ko landa te bite zali lota ndenge mokonza mboka ako bongisa mboka na pesi bongo mbote na bandeko nyonso tu ya Congo ba ko landa biso na moment oyo na poto na mikili nyonso Congo mokili mobimba to pesi bino mbote na ko lancer kaka message moko très important na ba konzi mboka ete côté to yali koto ezali quartier Tchad na commune na Mongafula bandeko ba ko mona pasi penza pona likambo etali nzela na likambo oyo etali mai baya penza baya côté la biso likambo ko leka koto na quartier oyo c'est pour ça que vous contacter biso pour la émission qui pour la politique numéro o eza numéro pe à WhatsApp numéro eza bongo 081 38 42
357 081 38 42 357. Merci. Merci beaucoup. Tokom na biso na suka, merci na ba nyonso bozala ki wana pour la kolanda biso na Kapage TV. Awa to lobela nyonso lelo na zala ki to kiti vraiment toza na commune ya Monga Fulande na ki to kutana na bandeko et puis merci beaucoup na cameraman nanga o landa ki na tambola ki na yo malgré to souffrir mais to komi pe to sali musala. Merci na bino nyonso o conseiller ngai na ba yo nyonso bokomela nga na pesi no bambote belé na pesi monsieur Dani Tumba bambote ya trop esiko zali bana nyonso poto ya kin de partout to linga bino mingi bo continuer toujours ko vous avez toujours branché la chaîne de Kapage TV et puis bon message na biso ko aimer ko partager be émission na biso en tout cas vous avez biso to za toujours on a pour na pesi bino nyonso mbote équipe Kapage TV mobimba mbote be puis na pesi bino merci monsieur Gilit et merci monsieur Dini na invitation na bino en tout cas de vous répondre na pesi bino merci na CPL émission eleki malamu écoute na songa pe bandeko nyonso ya bandeko nyonso bani balanda ngai bayoka ba komo ba analyse bien balanda nga mingi awa polando leka mingi a chaîne de yango bosolo nde bosolo biso to bomba ka telikola vérité to ndimata okufa bolanda Kapage TV bosolo nde bosolo bosolo nde bosolo bomesana bosolo nde bosolo désormais bando landa hypocrite bali ngabo bosako bendela bando déjà to s'il vous plaît ouais déjà vous ndeko tika makambo okoloba ndeko na tika na koloba yango ata mokolo moko te to kota na bobele mosala mokonza mboka akosala tango yiso bandeko balandaka biso na kati ya Kapage TV ezali chaîne oya monene oyo kotala mamoki mobimba bolandaka biso tango yiso programme ko ya kala bingite et pas mwana mboka journaliste akopesa bino mokolo bobando ya biso na kati ya Kapage TV bolanda biyoka yokate boyoka biyoka yokate to salela bobele mboka to sunga mokonza mboka na vision ki to bozanga te ko komela biso ba critique ba suggestion nyonso bo komela biso na sewana ko finga ndete s'il vous plaît na pesi ba mbote belé to kutena bino prochainement bosolo nde bosolo merci beaucoup Kapage TV.